Ouais, bandeko, balandia, Mayo, Gino, TV de Bundes. Alors, il y a une vie sociale, c'est que tu es là. Les billets marchent à Berlin et Prosper. Alors, pour le moment, on a vu qu'on est ni alors, check ça. Ouais, ils ont un Gino Mayo, un reportage pour voir que non, na poto, so doya rappeler ko somba. Moi doya ko somba, to lambi, mutako sabino teke na poto, mobile lamba raté té, mobile ba lamba. Yati Gino Mayo, lamba kanaï. Moni que ce qui ba mère ba lembi ba lingi na bangote, moko bazala mystique. Alors au lambi kaka tozana biloko mususu na relaxa bino poser la bon ka biloko na bango eza kitoko moni yango nyonso tozana ngo vie sociale awa eza vraiment kitoko. Alors tozana neti ba céleri yango ozomona botala bino mo botala maïs yango na ndunda. Alors prochainement tu relaxes une émission d'église. Exactement kitoko. Marché maintenant. Exact kitoko maintenant. Alors tu as un maïs. Maïs yango ozomona. Alors tu as un orange. Yango na linga yango mingi. Ta mususu yango ban. So tu as un oyo pe ezali bitabe. So mama linga somba. Hi brother. Hi. So what's your name? Arsen. Hassan. Where you come from? Armenia. Armenia. Oh, Armenia is very far away. Yeah. Ah, I see. So what do you do here? I'm living. I just came to have some beer and to make some shopping here. Oh, that's great. To get some vegetables. I love it. I love it, brother. So thanks very much. I appreciate it. Then, Hello. No, you moved it? What's this? New style, man. Yeah, man. Alors, ceux qui n'ont pas ça l'année, on a ça la reporte. Alors, pour nous, on a que toujours, alors, les gens qui ont vie sociale, les gens qui ont pépélé na Berlin. Au monde, ils ont marché, alors c'est très génial. Maïs, yango. Botala maïs, yango, nandunda. Alors, prochainement, tu relaxes une émission d'église. Marché maintenant. Les akitoko maintenant. Alors, tu as un maïs. Maïs, yango, ozomona. Alors, tu as un orange. Yango, nalinga yango mingi. Ta mususu yango ban. So, tu as un oyo pe. Ezali bitabe. So, maman alinga somba. Alors, tu as les places. Merci. Ouais, Valandia. Gino Mayo TV, c'est la reportage na biso. Alors ils allaient que de kinako tala ndenge basomba ba nini ba fruit. Alors ils allaient wenze moko monene awa na Crossberg. Alors balingi kosomba balingi ko bazo teka. Alors ils allaient pas bien pour na kotala ba bilo ba kosala no ba reportage ko ba réalité à photo ndenge ça. Gino Mayo Colanda, vraiment émission très géniale. Elle a tout qui de l'extérieur micro et pas à quelques gens. Alors ils ont répondu aussi. Alors vous allez toujours brancher dans Nina. Vous allez décider. Merci pour s'abonner massivement à Mayo Gino de Bundes TV. Alors vous abonnez au monde à merci, ciao. Salut na oil. On a évité babenga ngoni na maman bazo somba. Hallo. Hi Bruder. Hi. Wie geht's dir denn? Geht's gut mit dir? Ja gut, danke. Woher kommst du? Ich komme aus Berlin hier. Achso, aus Berlin, ja? Hier geboren? Hier geboren. Und was machst du hier? Ich sehe da viele Leute hier. Was machst du denn hier? Ja, ein bisschen Obst kaufen so für heute Abend, weil morgen ist hier bald zu. So. Sachen kaufen. Oh, das ist super. Und? Wie heißt du? Ich habe den Namen gefragt. Wie heißt du? Jan. Ah, Jan. Jan habe ich nicht richtig verstanden. Dankeschön, Jan. Und viel Spaß bei der Ankauf, ne? Wie sie zu sein. Danke. Ciao. So like sabino ndeni ba mbisi ezali awa. Awa tekaka nyonso ta tozana mbisi awa. Vraiment okokama okondima te. Eza neti eza vie sociale. Ozomona bato nde bazoteka ba chinois baza wana na kati bazoteka ba biloko na bango. Alors biloko ezotambola bien.
babiloko eza awa na vie moko ondima te toza na manga bino okanisa manga eza te toza na manga awa yango oyo manga omoni yango yango wana manga Mayo Gino TV bosabone massivement tozali na marché na biso ya Crossberg naye kolakisa bino ndenge nini biloko emarchaka toza na nyonso euta Afrique na Asie partout na monde alors nakosepela mingi bosabone massivement bokomona ndenge nzambe akopambola bino alors ezalaki mwa reportage ya moke mpona ke boyebake biso vie sociale na biso eza ndenge nini yango wana napesi bino mbote na kombo na Yesu bosabone nzambe akopambola merci Ezanga ndeko na bino mame Fragile nafandi na Allemagne donc Berlin mais na Potsdam donc o ezali site na biso